Très chers téléspectateurs, bonjour. Quand on est Sarabino, vous avez branché dans Congo et Sika, de Maurice Premier les boss. Congo et Sika, donc on est Sarabino système Awards. On Sarabino qui est notre kiti na kata Stockholm. Stockholm, donc 007 à côté pénal à Stockholm. Ben, l'élo émission na bino Allo Finland et vous avez un élément na kati ya Stockholm na Suède. Dans un moment où tu es là, tu es na Finlande, tu es na Stockholm. Alors, na émission na biso to yamba mutu moko boibo découvrir a kangi masolo awa. Là on a eu que a kangi masolo na ninga jeté to yé tu bengi karaboué tu sali surprise tu sali surprise tu non tu kota na parler na parce que tout le monde a batu bazo loba ba émission zo betama mais to bi faut tu banda ko surprendre bango système ba émission ba américain na boyi bien rat to ke na parler no to surprendre pas to beti porte to kotimba la mo to sali émission mais kala mingi te bo découvrir pour nana loba mingi te parce que mikolo na na besoin ya loba mingi te faut inviter plus Aloba. Donc, bon, zala scotché na kati ya site oyo Congo ya Sika.net ya Maurice Premier, ils ont toujours en collaboration na label Mboka. Mais avant tout, quand est-ce qu'on a mozindo na yamba invité nanga, bola na non publicité oyo leka ya label Mboka pour na no sabino que non ba événement oyo salama, ba animation ya ba mariage, ya ba anniversaire, ba événement nyonso. La belle les awana pour na couvrir en ça ba duplication ba DV ko ça ba animation donc ba kambriza ebele yo zo kaka numéro na yo benga na numéro zo likana sewana téléphone na benga na numéro zo likana sewana au contacter biso to yeba o ça masolo donc on passe na pib oyo merci. Merci ndeka rabotu Hollanda publicité yango moko ese lobby mais ndeko na biso to yambi yo awa mbote. Oh bonjour bonsoir. Donc to la ozana kati ya émission Allo Finland to yeko surprendre on ndako na yo okiko se présenter te pour na respect ya ba téléspectateurs nyonso bazo landa to yebi déjà yo mais ba o musu lelo peut-être ba koti siko na site ba lingi pe ba yeba yo na alors na préféré yo moko o se présenter pour na bango. Non comme on a David Mokrano Kiparien. David Mokrano Kiparien. Pourquoi David? OK, expliquer biso pourquoi David Mokrano Kiparien ngelo banini David Mokrano Kiparien. Bon David ya kombo papa mama botanga ba pesa kombo David. Mokrano wana liba baninga na quartier mona trop motarezo na bien quoi mutasangisa bato mutaba crâne quoi mutaba boule trop abula liboso bon on pesa mutambo crâne wa trop crâne après massa batete mikula comme Mokrano bon Kiparien siko pe massa yaka na kipa mama bato te quoi donc na kipa pe mama bato te ko na kipa maka mona ya vino na kipa ngote comme Kiparien. Malgré zo beta ça pour qui pas makama batode et na Kiparien donc kibona wa changa Kiparien. Mais David Mokrano to yoki maso na o trop na mboka oyo ke non ozo beta forme maso la forme na mboko izande non maso la forme ali omoni elamba na rolo ba onde ba bona de bo mona quoi nga papa na déjà a sapé na mboka nani papa na botinga comment les aïnain comme vivant toujours comment les aïnain quoi comme les Mati Maurice
Tikondi Mati Maurice Nseke. Donc, sapeur, bon, kola papa na kola tato la nina simba papa qui fait o ne papa la taka ozo ko mona tinga pe na zo ki relève wana na la taka na ngai. Et bon siko na mboka oyo avant to kota nanu pense to yo kaki pour la biso to landa ba site moko eza pena ya pa mpambate mais to yo ki ba yo ebisa biso ke non on dirait bazo ndima yo te na kata mboko ke ozo beta sap penate mais biso to koti to moni ndako poser quand même moi pe to lobelango mais na mboka oyo eza batu pe ba beta ka forme bazali. Oui, au moins, nous tout Ali sapeur. Du tout, un sapeur. Pour nous, ça, on a beaucoup à ressembler lamba, on l'a tanaé à sapeur. Mais ce qu'on a classé et lamba. Premier, comment est-ce qu'on a? Nous tout un sapeur. Mais ce qu'on a placé et qu'on classé. On ressemble lamba, il y a 20 000 courants, 50 000 courants. Au bima, tu vas monter, tu vas t'aloter. Pour lamba faut au classé ngo bima na miso bato maka mutola TikTok au bimiso couleur mo bien faut marrer de couleur yonga so marrer ba couleur ton bongo ça perte. C'est quoi la sap pour na yo ezani oh pour nga sap na ko développer sap ali bon na ko lo ba société ndo président ya société ba ambianceur mais bon parce que mo oh il est gamblo ndingo na mais pour nga sap ali mutu tout son ati na mana kitoko na ke fête fona sepelisa lamba na ngai de lamba yo mutu fo o sepelisa yango ngata na yemboko yo ya bato balata ka na mboko bali ngolo bateke ngale ku tu na mboko no bato balata ba mikolo ba ele balata ba bana mo bana kala mais ce que na âge na niveau na âge na biso na Stockholm mutu ate moi mutu moko na pesa ke mboto na coach na fête na monie ali master comme on est coolio Coolio ya betaka ya tsola mona jo abeti Coolio à part yé musoso azate donc na mboko o reconnaître sa perte à part Coolio en dehors de la génération na bino quoi ya azate ba msona mala se ngolata mutu mo azate à part Coolio ona so abeti mo ka yebi na ya plena pese mbota mpona terre de fondation téléphone matinga bidon pese mbota pela bidon ubeti Coolio Jules, miko la tiki mande fo belé. Yé wana mta beta ba so abeti bena ndima kaye quoi. Pour andi to lati. Pour classe rapenze ya kula, classe bena bloko été, pour été ali. Été ali, hiver ali. Au moins la msusu elamba hiver, veste hiver on on été. Faut za mtu et ça se bienté. Autre c'est la seule différence entre sap na sapologie. Donc sap na sapologie tout est ndenge moko. Pour ça, un sapeur bien habillé, bien parfumé. Parce que même ça bateau, faut pas se plaindre. Ok, soirée moko boy, nda mona msusu na mboko ok soirée, ok fête, on a noir na butu. Est-ce bateau mon vraiment? Bateau ko mon oté. Bimi ça ba couleur, tu sais quand on fait c'est comme ça. Puis ça fait nga penda noir na latango mingi. Ah sona kele na ke na moyen mais na boutique que fait beaucoup zonga te pour na pena faire ça noir te jamais na ke na bebe bembe na ke la noir ke na zamuna ya be kituna nga pete na ke bembe na la noir jamais pour na mona teni moko do muto ko la teni noir pembe donc na beta bloc na beta aka sona ke fête na ngai na beti ba couleur na bimi na fête ba gangi. Mais on dirait ba fait un peso qui sous te pour na baloba ki o yaka sou ba fetité ba pondé ba pixe ki o ko yaka sou ba feti yango te fanda place wana ba yebise ki lo mo bongo ndé ba feti yango pe isili ozo continuer wana madilu na pese ko mikolo ko madilu ve madilu obi na sap yana ba critère faut ça info za la bogar ko la yo bogar hein talaga vie madilu essayer ko za sapeur na taille na face mais ba obi ba boaka na kofi te oh e ama lukuta obendeni biso to ibi kofi aboaka so kofi aboaka akenda kina akangisa ba photo na mira kofi ya pamba na ba voiture oh ba mir akangisa photo na lopongo ya kofi akangisa na ba mir na ba voiture na kofi ko akanga na photo tambo ko moko te ah bon
franchement marambo to moniezo lekela biso to ba saper te mais to ki na pas ba kofu wana donc ba photo et ali ba wera marambo to et ali donc ye ba mirnde akanga photo na mur la kofi na voiture na kofi abo ko sa photo exacte pona alobaki soit mabe moko et pas parce que moni biso na Congo ya sika to lingaka moi ba vérité moko boui puis tozo linga ko prôner plus unité non division hein parce que balobi biso doit ba saper te biso doit ba pandi sango ba saper ezabino ba tutozozwa ozomona biso to linga kaka juste se présenter devant saper boui ozala quand même moins bien hein mais tout ça va saper donc bino ndebo va saper mutu tout na ba mutu a saper mutu ane saper au moins saper ba degré ngana ko soma mutula mbo ya 20000 courant te on comprend mutu so ko somba ngo na ko tanga pe HM magana la taba H na la ta HM te mutu so ko tenir Zara magana la ta Zara te on comprend mais à classer ngo bien que ne fait ba to sepeli alors il est pas classé il en est bien un l'autre là moi na madilu ayebola tate au 1 comme moi na madilu moi na madilu ti fils à papa madilu madilu atika moi na sodo ba te ah bon ils ont information franchement ba téléspectateurs nous sommes en Hollande hein Eric photo marambo tozo mona ah franchement ba tozo mona makamba sika parce que biso ozala raté marambo yebisa biso en tout cas franchement ils ont engagé kaka ndamoko Eric photo hein Louise Mersage marambo tozo ya découvrir na rat sa Suède à Stockholm hein et pas David et Mukrano qui paraît franchement mais m'a dit David ngana Madilu bi mwana Madilu via batu vina biso sa kufa kena na ye atika mwana ye hein fils à papa donc ozolo ba Madilu wapi na comprendre on te explique na batu Madilu mais Madilu atika mwana ati ya mukolo donc faut azonga ke ko répondre ko récupérer Madilu ayemba bia atika mwana ati atika mwana onkomoli nana Madilu kana pesa komba na pesa kombo Madilu aza prénoté te ka communiquer Madilu franchement on comprend aza saper ta sa ngai ngamu na bande ko latisa ye na bande ko classer bilamba ba classer bilamba ngamu na otekele bilamba do tile ko ta ba nyongo na ko ta pesa ko ta ba nyongo na ti no latisa ye bato ye na mboko ayebo latata ayeba atako latata kalamite na tikia na lobi ke non Madilu na kolata ka le soute pe na ko teka ko bilamba te na kene fête moto kene fête awa akima na fête na chindaki 3 fois ba kimi ala taki noir agresa pantalon tissu aboye na boot na lokolo elata makate po nga tanga bala de bilamba ba tuna ndo so ngaya benga te fona nga beta boro mabe ndiko na chabo moto ke fête sombale metana boto bo konjona bino yaka na boto awu ke fête mais franchement, est-ce que vous expliquez bisoté na mo c'est vraiment moi na Madilu wana autre jusque là toujours y baraté boza na problème na sori problème mo izalaki e bandaki ndenge nini problème on boko et comme na niveau ndenge nini moi ndeko na vie mutako edote na vie moni vie am couser ngalinga amour na roza te na zana lelo auto fo la boye ale lobi na kina tongi pa mutwana c'est pas bon ali elo moko omoni na ba mingi Jésus to mona ka été loko na zo mona oboye elo ko na mona nzambi na liboso na funa respecter yo na peso wa valeur tu no pesa pa mutu on comprend mais na ko ali garçon mo Madilu mutu moko bona ko pesa na ebité penda bien te garçon mo ka bien te rankine partout ouais donc ngana zona kaye po ngai kala na mboko na pesa misala benga jamais Madilu benga jamais petit na ye na pesa misala na mboko avant ngana zonga na ka na mboko ba 2007-6 na pesa misala mais et comme lelo ngala ko petit na ye mais Madilu na regretter mais c'est que il faut na 5 pardon na ça tia aussi un pardon dans l'ingratitude est condamnable. Il faut assez un pardon, ça c'est un pardon na tiki na sap. To bunga na biso te to tia ko sona répéter. Aye fête aye ba kenga to na fête
na boya na nyere na ndenge kaka na ntambo na nyere na ba bord tout plein na ciment donc ça yenga na ko changer pour lobi te inda ki na lobi to ki na anniversaire ya bobobola ba yaki soit disant na moi pe ba bisinga sango que non bo ça la cour de grand non c'est l'émission bo ça la ki wana mutu tout à côté qui une émission on a sur le beka ma benanga tout na ko senga bino date et jour tout ça le congrès ça sap pe sapa to ko sala yango to ke na magasin yo côté magasin bo sombi na carte to boy blo muyibi to boy loko to po elamba yanga jamais na ko tika étiquette eza yangai na ko yana carte bancaire be to ko na système mobile na zo kana tika mobile na tika compte tele na sumbi lamba prix yango donc o tika bilamba muyibi bona bo tika bitiko o yibi lamba tina station bimi nango o la étiquette elamba yo ko tika étiquette pani pe bilamba ya muyibi ya ka noir pona mboko yo ba le seul d'être amiga noir. Mais siko est-ce que na mboka na bino pe awa na skati ya Stockholm ba tu basala rapé ba saper pe basala émission na banda kuboye est-ce que ba ko permettre biso to kenda na banda na moto surprendre bonde to surprendre yo tout monde pe nanda ko ça va o yambi biso mbala moko sans que o bongisa soki neni rapide que tozo yamba moto surprendre yo bu obito kota to koti to sali ba mo émission est-ce que ba ko permettre biso pe lo mo bon ndimite. Ah, voilà, faut tout na bango. À lundi matin. Ok, bon, Lucas, parce que c'est l'émission anda kuna ya. T'es d'une manière générale pour la tout tika non maramba Madilu ana, tu es bien écouté, donc Madilu, tu es bien que Madilu vient na kufa, o limbo la biso penate zo Madilu ya via kufa bien kaka mutu mo azala koto, mais d'une manière générale kaka. Ba sapeur. Ah, ba sapeur ba atende kuna. Bon, OK, si télévision na nous 4 prêtres ya mboka oyo Stockholm na nyonso ba prêtre non moi ba saper musu ba koza ba saper dans l'ombre ba musu ba évolue dans l'ombre mais ba prêtre ya kati mboko d'une manière générale ça mbongo maram tout 4 eloko ali boso na ko ba kombo na epo ali patron na sala pa na ye patron na sala nga sala pas congolais. Ah bon? C'est un millionnaire. Évitez, bah c'est maintenant on na sala pas congolais. Salaire na ngana zoarne moi na madilu écoute même 5 fois. Na sala est pas congolais, un millionnaire. Mbongo ko sakana te mais alobaka te. Mutia malamu moko na mona jamais vu na vie quoi. Donc ba ndenge on na Congo ngai bonga. C'est un millionnaire congolais. Malobaka jamais, au monde jamais. Mutia malamu kana ngo na ko dona yite ko lobate. Na ko même Jésus Christ na mbole mutia malamu nengo na pona mona ka Jésus Christ c'était mais yena mona ke mutia malamu kana ngo bolingo wana. C'est un Congolais na ebisio. À plus de 200 personnes engagées. Plus de 200 personnes congolais, plus de 200 personnes engagées à Bango. Congolais. Et ça mon en Europe. Quel genre de travail au sala? Nga kumba ba voiture minene la sibil. Si ko tala ko congolais on a plus de 200 personnes au sala pa na ye ba kumba voiture minene. Mbongo ndenge ngwa siko. Mais mbala sima so ko ye. C'est un millionnaire na sala pa na ye. On a congolais liboso. Ya liboso wana ndena yebi na Europe mobimba ye penda afuta anga obligé au moni boye ba boye mta futa anga so mo bila mala ta weta futa anga on a boss c'est mon patron après wana musula ndimaka ali ndeko nanga mususu donc yeso na lelega ndeni 10000 courants papier abedi mettre nanga donc ye penda deux fois papier abedi qu'on a sali en passant papier abedi Cobra Yamashi binonyo espèce bino bambote papier abedi donc ye bate na so même balon oh donc bon balé karande balé wana au moins papier abedi so je téléphone si comme ndeko moi ça 5000 comme on a pia tiens moi 5 tonnes en tout cas so boss so na sele musala moi ka sele oh moi no sele mingi moi ka mon salaire 4000 euros. So patron ndengo wana siko. Mende on a biso neti to zo na surprise awa to beta pena émission moko boye en live na yo on démontrer biso pena masolo sab mais en rapidité kaka boye est-ce que biso biso obeti nde nini
mais avant yebisa biso napesa no batu nanga ka ndezaka na fansa batu nanga ya terrain awa kabeji ya yo yango wana Papi Kamani Liliane Mondeka Bambala c'est Bambala donc maman bienvenue aboti mwana biso kitoko talaka mwana donc j'étais bambote na o maman bienvenue yango wana afandi su batu nanga ka ndezaka Jocelyne Ramaza la Etitia Nanouche de Binonions en tout cas de cœur quoi Cobra ya Machi Ngouli la grande wana bakine wana donc toza na terrain mais to raté mais prochainement surtout yasko pona yo Ngouli la grande donc Eric Photo toujours ndeko nanga David Democrano qui paraît pour combani kota nga fort donc Democrano qui paraît no makamba batute mais badozo qui pe o kaka tozo reprendre nena ebiso donc au moins ni na Suède wa ngana pesa tout respect mona vivre au pesa tout respect na bamboko nakuta bakamano no mona kamano wana agarso moko so zina problem so kama be pona yamboko yo nakuta akomelo wa matoro kuta nakuta na sima pona za basi kama no mona ai magati na ba disco apesa ngata luka mukanda ya sala bodo mona wana baka yena Papi Shai comprendre bango mi balo do comme les autres ba mingi bango balo wana to ya kandeli so moni ka yona ipola ndisima bana mi ya madilu du ba bana kati ndeko nanga 2012 2014 wanga ko memela ba fete ndeko ngasa ngala sebiseke na boto lupemba ngana na Democrano na esprit na o de la dona musina li corona e dona ko liep na esprit ka mukie na silisi beta bisoka ke non beta biso sko betinde nini donc saper ba ibagaye na moi oya ba bora kala déjà donc oya ga boyo mo ka so yebana déjà mo ko bango théâtre tchatche ouais au pantalon tiger na seko na petit zebra tiger bo petit ma zebra pour ba to mona bon c'est toi. En tout cas, tu senti, Tati Leki, manager, il y a 6P, 007 Nakata Stockholm, donc, ma solise à carré, donc, on a le pena, tout élément, tout zo pena, tant trotté, parce que, tout au coma, calamité, mais, comme on le dit, prêtre, rami, balé, tu es papi, abedi, toi, tu confirmes déjà depuis calamé, au moins, n'amboko, t'as la pena caméra, toti ke lo micro loba eloko nyonso oyo sengi o loba na caméra lelo o linga ko bimisa parce que tout moni to confirmer parler c'est bon et puis elo mo ya surprise au satana ina ngoti vous comprenez elo mo ya surprise to au satana ina ngoti to ando sa sko ba émission na kata ba parler o place moko boité na parler vous comprenez donc zo pena micro parce que na émission na biso alo Finland to linga pena to tikila invité na son micro à l'obélo au mot peut-être te poser yé à Satan na ngote ya yebakite ndo bimelenga yi brisk boy maintenant moi cadeau mauvais pour personne mise sa caméra obe ya ndenga chweke te biso na miso caméra o biso to aki mona menso biso ki mona menso biso na miso caméra pour na ba mona kandi na ebisa bino donc to kiti awa na kata Stockholm solo eza ko beba eza ko beba donc na bosanité bato ne soit pesa ba opportunité pour na toza la ba place oyo excellence de la bombe atomique na musika yango wana clara efficacité balobi mikolo kongwa sikeko yinda babaki Finland c'est en ébullition avec clara efficacité donc calamité bozo marambu donc 007 ba promotion kana ba promotion ba mission de service na ba mission de service pour moi na bête mission lelo dans 2 semaines bozo na kata Afrique dans 3 semaines bozo na kata London quand na ese no bolanda rapina bolanda rapina site oyo Congo ya sika.net ya Maurice Premier les boss mais avant tout ba surprise auto e ba yikuduté to les kasu na spot publicitaire oyo après to zonga pour na to zoa David Democrano pour na surprise de l'année. Check.
Ah, donc tu le que non, hein? Neonabiso David Mokrano qui parient, alobi azo panza Congo ya sika, hein? Le 007 alobi ah, oh ya ba surprise. Siko neonabiso bilo ni nango ye nangwa. Bon, oh ya ga, hein? Oh pesa ba Afrique, ikolo ka Afrique, okeno ga pesi. Te biso ça peut être mon biso mo peto la tia nga. Pour mon hein? Oziwana. Oh ya li Tiger, chemise à Tiger. T'es complet, tu fongo ta là. Loko ya cher boyo. Loko ya cher boyo kabina oka. Bakabagelo balata kate quoi. Yaki mi balé na lata ki moko na miso to sa maman Louise. O so na ko na lata na ngote na bino, o so ma surprise. Ponga so na lata na kabaramba moko. Mo pina donc bo sentir ango, Givenchy. Que ya Kent, on y doit à Paris, ya Kent, Jimmy Kent wa. Jimmy Kent wa na donc. Ya bloqué était quoi. Donc bah ça peut na moni na Suédois donc bah photo. Non, ça m'a dit so mon ezana Suédois de la raté. Quand on la chambre de bosso dans Suède. OK. Ah toi lika moi Tiger chemise na sombaki. Tiger pina yango hein qui mon ameso Tiger yango bojango Tiger no of Sweden. Donc chemise pina complet normal. Oh Gent, il faut dire hein. Gent va botter pris en bas mais oh Gent, pantalon Gent. Gent. Oh la moni cameraman au cocaïe. Là chez bon kaboli dans orozwa. Boyazu. Donc nous sommes en tout cas. En tout cas. Silité. Bala simaso boya surtout bien attendre yakuna isola mingi quoi. Te biso pena to yamba yo pena marambo to moni en tout cas na kata Suéda wa pena binomo pena bo comprendre que non mutsuka lekio ko finga mingi te donc surprise. To yé to s'attendre na ilo moté yé pas s'attendre na ngote et a surprise mais abimi c'est sur ba démonstration hein donc binope bo sala yango to mona vous comprenez to mona pena pour na boro yo ah elekeli biso mais David, merci beaucoup pour notre cadeau malgré ça qui prévu te pour ngai omoni elamba fo kabaka omoni soki na bité kana na leki batu banango mais na zoma ndambu na tana somba ki na bina open pesa bande ko nanga tango lata boye o se plan de ko nanga kabelenga le yeto to zango pe ah comme donc c'est comme ça fo kabana kana na vie ko pesa bande ko yopozu ka bongo tango na to pesa so yebele yango c'est la force nanga ko kanga ite na mboko. En tout cas, tu confirmes que nous sommes tous là, ça nous bango, mais ce qui est abongoté, bah bing sa bisope, bah zoapé biloko, bah pesa. Mais si tu comme tellement vraiment na souka, il y a entretien na bisope parce que ça y pena émission té. Et ça juste quand tu surprendre yo, tu n'as tu surprendre yo, tu zoyo na entretien moko boui. Mais tu beta pena émission pena. Na yo crane to zara na émission na biso ba système awards parce que biso to OK mikolo na vitesse à 11 vous comprenez world c'est le bango c'est un système world donc mutala mbisa na place ma yechola so que na gauche et gauche quand vous voyez to comme le système world na pena kika na ba na world donc world avec 11 donc big boss Maurice Premier donc to que ba na système world ti kaka boy donc na bisa ki déjà madilu bonga maka. Donc, si vous avez vraiment na souka pour na to chiter, to tike le micro, yebisa bango, garantir bango, sala bango défi na Suède mobimba awa, puisque na minito yo to confirmer na kata Scandinavie. Donc, tu vois, na kata Stockholm, na kata Scandinavie, en tout cas, au continent équipe, il y a Scandinavie. Donc, yango wana Zoua micro, yebisa bango. Non, les bosso donc pesa bana kila blago tout na lobi marambo sala ki donc c'est bon. Kila blago bino ngwana lo sako na bino ngwana bino nyuso tout bambote place bo ali tout bambote. Mais là on aussi nga ko muni na sap ali ngalinga na sap nga NT quoi. Donc tu nga ba NT na sap, somme toi ça sap pour musique kila blago musique kendaka na sap. Donc musique sans sap no musique. Donc l'intro là no kaya no musique. Donc tant bête musique faut pas s'appeler bazalawana pour te dendaka. Kila blako. Donc tant pour bête ndoule biso zanu soko dendaka. Beba kila blako pour kala mingi te bozo bête concert. Kala mingi te to sala grand bord. Mais era ka motema na ngai. Bo elom san lo ke mona madilu ngana sayo ke il faut na lapisa yo. Il faut na lapisa yo, faut c'est un pardon, so c'est un pardon
fête to bana kende na bana ko ya na congolais o tikala jamais personne na fête ba congolais l'esprit so le esprit na ko lié na mobima na ko lié na nini mais ko sala ngote wa mwana mukina na esprit dona ko makasi te donc na esprit de ngana mukolo ngai sena na niveau ya likolo na esprit pona demokrano to bana système world donc bana tu à Stockholm na pesi maître na ngana le baga toujours maître papi abedi et puis na pesa ka teams micro faut entrer makasi pour préparer match hein a préparer match ça teams a préparer match ya ceinture donc entraîner makasi bon on appelle sous bana ngambote boso darle na Caris na Tonin Seke donc bon to ambote pe na pesi Eric photo ambote trop et pour na yeke mikola na yeke sango ke non batiki sap ba komi bananyo yo ba MSN so ba MSN wana mbongo yo na salaire ya 6000 couronnes na salaire ya 6000 couronnes 8000 couronnes comme MSN hein donc faut to ti okosa batu to yebi na mboko yo to yeba ba Steve Musi ba beta batu musique micro to komi na Tati hein Tati leki manager hein TKM non akuna matata yemdo abeta musique na mboko donc yo tika sap na lié yo kuna tata ko lié yo donc okanga na ko lié déjà na sap somo ke kuna nzela na mobulu nzela na kokangote donc kuna tika tata sa makamuneva ki manager tika mwana madilu donc ngai na yo tio senga pardon pe tango ke na ko tonga ba bato ko tonga tu ekonga matoi donc ça là âge donc makamo tonga bato ya bien to ke na sap to suka na sap donc bana tu Stockholm mo crâne ali mais range quand je suis d'abord vivant petit na kolia yo kaka donc je suis toujours vivant mais nous kunje nous kuni bagu Stockholm donc kona muntu kunjokele comme la sap kona muntu kunjokele ko donc moi je suis là à Stockholm or ya na sap à Moninga na bité que l'équipe de tout na kolata papa kola basa na mboko balata ka danger na respect na ba makasi basa sap na ba mais niveau na ngai boye bazate ben moi bana seconde mingi tout la mère bana basi na pesi Jennifer Ndome Mbote Liliane Mbote ba Rachel Bambote ba peut sur la bien puis tout Mbote on a bossé dans Limbisi donc merci vraiment trop toujours système world il y a pas 007 kanga bango Congo ya sika merci tozagina David Demokrano ndande to lobara ki parien to skomi pena suka émission na biso check